après publication ya ba élection naza sur bandeko botala ka Irsil Botelwa TV bomona ki totela ki bino ba image ndenge na Goma elekaki ndenge batu bazoko panza biloko ndenge batu bazoko bebisa biloko. Pourquoi? Parce que papa na biso Fachi Beton abimi mokonzi. Alors comme Fachi Beton abimi lisusu na deuxième mandat, en tout cas batu ba saboter pays, ba saboter mboka na biso makasi. Fachi Beton azaki na batu ebele o balinga kiye eza na batu musu ba sepeli eza pe na batu musu ba saboter mboka na biso makasi. Alors bandeko nanga lelo toye na analyse na biso tokoluka toyeba banani basabote mboka tokoluka toyeba eloko nini oyo ezoleka après ba publication ya ba élection. Après la publication ya ba résultat o to bandaki kozela tangu tozui yango to moni peuple congolais a sepela ki vraiment mukolo ya le 31 décembre 2023 ezalaki na ndambu ya peuple congolais ba sepela ki mais ezalaki na ndambu ya peuple congolais ba sepela ki te. Ce qui total bien sur 100% to na 80% ya peuple congolais o bazalaki d'accord ya peuple congolais oyo ba sepela ki po totalaki ba image to mona ki vraiment na ba image na biso toza lokola na 80% ya bato oyo ba sepelaki. Toyaki pe ko remarquer que toza na 20% ya bato oyo ba sepelaki te na ndenge babimisaki lisusu papa na biso Fachi Beton na deuxième mandat. Alors lelo bandeko nanga toza ba détail nyoso na Irsil Botelwa TV car ndenge na yaka liboso na bino pona koyela bino ba news pona koyela bino ba information vrai pona koyela bino eloko nini oyo ezoleka na communauté na biso. Alors lelo toye na mwa ba information oyo eza vrai toye ko informer bino eloko nini oyo ezoleka to eloko nini o esalemi après ba publication nyonso ya ba résultat oyo ya élection na biso. Ndeko mama ndeko papa ndeko yaya ndeko leki biso nyonso tozawa na kati ya Irsil Botelwa TV soki ezali mbala na yo ya liboso okoti na Irsil Botelwa TV alors o s'abonner o commenter o liker o partager ba image na biso nzambe a kopambola yo. Ndeko nanga soko s'abonner ko bosa na te ko fina cloche ya notification pour que prochainement tant o kolanda to kotia ba émission na biso e kokotela yo directement esika nyonso o kolanda o kokota o kolanda biso directement partout au Kozala. Je vous aime beaucoup batu nyonso o balingaka Irsil Botelwa TV. En tout cas Irsil Botelwa TV pe alingaka bino kitoko mingi. On a te profiter et te souhaiter joyeux anniversaire na Linda Bukulu Yaba Linda. Alors ye wana bozomu na ba photo pembe na bino. En tout cas Linda Bukulu lelo ezali mukulu na yo. Joyeux anniversaire fan numéro 1 ya Irsil Botelwa TV. Balobi ye a partageaka vraiment ba émission na biso et puis azalaka wana toujours pour na ko commenter. Toujours pour l'avancement, il y a chaîne Nabiso. Joyeux anniversaire, que le Seigneur te fasse du bien. En tout cas, que le bonheur et la grâce t'accompagnent durant toute ta vie. Linda Bukulu, moi, si zombie. Balobi, une année de plus, ça c'est fait. Donc, joyeux anniversaire, profite bien de ton jour. Nzambaza nawe longo 2024 et la année Yamalamu Ponayo. Alors bandeko to continuer analyse na biso wana ezalaki kaka poto souhaiter ndeko na biso Linda Bukulu ba joyeux anniversaire na ye. To continuer analyse na biso ya lelo eza pasi pona peuple congolais eza pasi pona congolais ya mboka na biso. Bandeko nanga lelo batu ba bebisa mboka pourquoi parce que balekisi président o bango ba sepela kité. Batu ebele ba bebisi mboka to moni na Goma batu ba bimi ba panzi biloko batu ebele ba sali vraiment ba désordre oyo esengela kité basala. Alors posa na ngato lelo na yekoloba na bino nini na yeto solola nini na lingi na tout na question siko ba biloko o nyonso ba bebisi o ba panzi ba ozela avancement ya mboka to bazo détruire mboka bango moko. Congolais toyeba te ke biso mo to détruire mboka na biso. Lelo tomoni babimisi président o sepela na présidente. Okoki jamais ko manifester eni ya ko bebisa mboka na yo moko. Ezaki na batebele o bazaki na posa Moïse Katumbi aleka. Ezaki na bato bazaki na posa Fayulu aleka. Alors tant bomoni ke Fachi Beton leki Fachi Beton abandeli lisusu manda aza mutu.
aza mutu o tango azalaki aosala o ata bato ebele baomona oyo osala te me mutu na mutu na ndenge na ye na bato mosusu baomona mosala o Faty osala epe na bato mosusu baomona mosala Faty osala te. Alors mutu na mutu ana ndenge na ye tango Faty abimi na bavoi ebele yango te ekoya kotinda bandeko na biso bobebisa mboka bandeko ebele bapandi bapoto a courant misu bakati babiloko wana nyonso bokati babiloko nyonso bopandi esenga lisu mbongo mpona obongisa yango. Après ce que 8 ans bolobi ke président azokipe mboka te président azosala te mon peuple congolais il faut tozaka na manière. Lelo na mboka na biso salité est partout, chassé est partout. Muto omela mai abwaki chassé ka place aza, abwaki bidon ka place aza, abwaki plastique a mai ka place aza. Mais kaka le même mutu wana zoye yakane na poto, aomela aozwa plastique aoketango na bin, aoketango na poubelle, akoyate ke abwaka ngoka esika telemeli amela abwaka ka wana, akotango na poubelle. Akotiango na poubelle mena mboka na biso mutalia mukoko lia manga abwaki kawana tozo lela mboke bonga biso moko tozala civilisé biso moko pe to bongisa pays ko bongisa pays eza banda ko créer soin esiko za ozwa matiti okomboli lupango ozwi matiti obwaki na balabala wana mutemo lobi mboka oye kobonga nango te ale soko kei na peya baningo moni propre obandi ko envier non. Non, na Afrique du Sud mutu yoso soka melima ebi ke plastique ofona ke bwaka ngo na bin na poubelle. Mais kaka mutu wana soka kiti na mboka na ye Congo, a melima ya zui plastique abwaki na balabala, tozo détruit pays biso moko. Lelo ba élection ebimi po mutu azaki na posa Katumbi leka po mutu azaki na posa Fayulu leka aleki te to sabote na yebisi bino na tali ba video koma batu ba sabote eza na Goma batu ba sabote na ba Goma na nyo na ba Goma na ba biloko musu ba saleli bino ngo na mawakutu tolela mboke bonga na mawakutu bakomi ko bongisa peine to moni mo ba biloko musu ba bongisi mais kaka po Faty aleki comme bino bomoni kaza mutu te bopandi bobebisi eza malamu te to bongisa mboka peuple congolais to bongisa mboka to simba na moko to bongisa mboka lelo kini ekoma kini bopeto toyoka ka kini bopeto me bopeto ngo to mona te salité koma makasi. Peuple congolais mbule ebeta ofongoli dal na yo pour que salitandi ya ba salité ona epena ele kanango na balabala obongisa mboka to obebisa mboka. Après le loto ya ko déclarer mboka na biso salité mboka na biso ki mutazo profiter na se ya mbula ndembula ebeta afongoli badal na e pour que salité leka. Mais toza na mituka o ba benga ko futi mbongo bengi mituka wane ye e videle o dal toza nango siko banani ba bongisa mboka to banani ba bebisa mboka lelo to koma bebisa mboka na biso moko. Tala ndenge batu ba sabote ba biloko epanzani. Tala ndenge batu ba buki ba poto a courant. Tala ndenge batu ba pasoli ba vitre ba immeuble. Après le loso ke tika libongo tolobi ke président a obongisa te. To changer mentalité. O ezata 2024 to memelango ata na lolenge moko boya bien e sala malamu. To meka ko changer mentalité na mboka na biso. To sala ngo mabe. Peuple congolais to sala ngo mabe, to kena ngo mabe. Pesa na souffrance, pesa na pasi bien sûr. To bondela nzambe. Paye ko bonga batu basaka to babanda bondela ti le bonga rate. To bondela to sala. Olo ba paye bonga te, olo ba Congo za salité bando ta na kati lupangu na yo. Fulu no eza wapi? Soko komboli obwaka ka wapi? Bando ta na kati lupangu na yo. Peuple congolais tout tika osa makambu par sentiment. To longola sentiment na ba mitu na biso. Botike la Félix Tan ya deuxième mandat o soka salité na troisième mandat ezate problème ezate. Soka salité troisième mandat o longwa. To kotisi mutu mususu etambola bongo.
totala na ba TV tomona mo ba biloko azo sala tomona bien sûr dollar likolo mais tomona nzamba sunga kaka nyonso ezala bien tobongisa mboka na bopeto tobongisa pays lelo ni tokoma confesser na minoko na biso to confesser de na minoko na biso ke mboke bonga nango te tozo confesser de na minoko na biso mboke bonga nango te eza bato ebele nde bamonika fatia ici ba milobeli mboko ekobonga te tant toloba mboke bonga te mboke bonga pete toza biso nyonso ba congolais totika kaka kosueta ka mabe moko boye ya na mboka na biso totika kaka kokonfesa mamba mabe na munoko na biso ke Kongo kute kobongaka te mboka wana ekobonga te totika kaka kokonfesa ba mabe na mboka na biso non lelo ba congolais bele ba na Afrique du Sud ba yebe Afrique du Sud ezalaka bazalaka pays moko ya pasi bazalaka vraiment combien bango mo oba sud-africain balobaka combien des années o bango ba bunda po mboka la bango koma lolengeza alors biso pe ba congolais to bunda na ba France wana ba bunda po mboka na bango ebonga biso pe ba congolais to bunda te na ndenge biso mo tozo détruire mboka to bunda bongo te na ndenge biso mo tozo détruire tout le ko bongisa fatia bimi bien sûr abimi na président batebe ba boye mais biso ba to nzima to avancer olinga ki fayulu alekite gloire au Seigneur olinga ki katumbi alekite problème ezate to se plana o aleki po ba o changer te elonga na obetela sete bandero nanga ba o changer na bango te ba kwa nile te ke o ba nile ba résultat na ba bimisa mususu non bakwa nile te totika ta na mwana mboka topesa chance na mwana mboka nzamba sunga ye asala tobondela penza nzamba tsa motema kati na ye ya kobongisa pays e ozala bien lelo tolobaka président boyeli eza na combien de ministres to eza na combien de badéputés o baoke kotonga bandako bien na badubai na place azwa mbongo wana abongisa pays na ye atongi ndako moko ya esthétique na Congo batongeli biso mwa cité moko boye ya bien batongi mo ba immeuble mo ya bien batongeli biso imagine ceux qui basangana ta 10 batongi bandako moko ba cité moko kitoko ya bango mo bobongisa ta mboka comme esthétique mais lelo bakoma ketonga malamu ketonga na Dubai malamu ketonga na poto na mboka ne mo atonga ndako malamu ezate mo atonga ndako kitoko ezate pourquoi po boyinya na bino Congo po bolobaka Congo ekobonga te Congo to na posa to komisa pe Congo na design ya kitoko Congo koma na esthétique ya bien bomoni loko fatia sali na ville et c'est loko mo epesi beauté ya mboka malembe paye bonga malembe dollar ekita malembe batu bakosepela na vie ngalo bango ata lelo te ata lobi te ata lobi okuna Congola osepela kaka na vie Congo ebongaka un jour lelo batu nyonso bakoma oluka poste ki député poste ki président batu nyonso bakoma oluka poste pona ba propre famille na bango moko preuve ne que tomoni combien de députés o ba postilaki totali tolobi mais non et comme copia l'art et ça copia bon ça paye mais et ça copia l'art et on a ba grand frère musu na ba quartier ba vanda ba sala elote ba non na ba parcelle familiale ba bénéficier non na ba mapango famille mais subitement ka bo pour apostuler aki koma député totika sentiment na mboka na biso peuple congolais lingi sentiment peuple congolais lingi lo yenge totika sentiment congolais za muta sentiment trop muta sentiment to longola sentiment peuple congolais ala courageux banda obunda longola sentiment bo longola ba distraction bo anango congolais to na distraction mingi to longola ngo kini bopeto oluka kini bopeto pona ya oselo kini bopeto fachi to katumbi to koto fayulu no to luka kini bopeto na biso moko banda osala bopeto na yo moko place oza
environnement na yo eza ndenge nini. Okuti chasse na nzelo longoli oketia na ba poubelle. Okuti loka salto longoli oketia boye. Gouvernement bosomba ba poubelle botie ba poubelle na banzela. Ba osomba ba poubelle batie na nzela miyibi bayo yiba. Lelo ba osomba ba poubelle batie ba poubelle na nzela miyibi bayibi. Lelo gouvernement esala ba éclairage public esombi ba poto sombi ba singa courant etie kaka biso moko peuple congolais miyibi toye tomati toyibi. Ale moyen éclairage ezala na mboka ezate. Après lelo toye tolobi susu kaka mboka ekobonga te. Nyonso ba osala congolais azoyiba. Soki congolais azoyiba pona nzala. Soki congolais oh lelo misala ezate. Yango congolais azoyiba ata ba matisi salaire. Ata ba créer misala. Et là, les Congolais misusu baza lokwa bandoki. Congolais zozwa $100. Akemele la masanga na bar. $100, $200, $100, $50. Au mona mutu ane lokote aozela lipa epa na bango sukali epa na bango mais aoke na bar azana na possibilité obimisa azana na moyen obimisa $50 $80 pour somba masanga. Siko yebisanga kana $50 na okofongola mo établissement moko te liboso le pa na bino okomo kotela ngombo te Congolais sala te. Na Congo na biso wana batu ba souffrir pourquoi batu balingi misala ya oh ki sécurité non sala te. Mais so batu ba ye poto babanga su musala te musala nyonso sala po ezamboka nete. Mais na Congo ba jeune balingi mamba minene ba jeune balingi minene ba mona ye kaza jeune fashion bwebwe malamu ake na bara ke bimisa $100 ya osomba masanga ke a créé business moko kana cadre business wana ekosunga ye alia ekosunga ye a nourrir moi famille ekosunga ye ekolongole ba idée ya koyiba ekolongole ba idée ya kosala kuluna ekolongole ba idée mususu peuple congolais lin ko créer te. Mais nyonso wana kaka mutazo subir ngona ni président ya mboka mboka ebonga te mboka esala bote bien sûr mboka ebonga te mais biso moko pe to bando bongisa ba propre vie na biso to bando bongisa ba environnement to bando bongisa makanisi to bando bonga banda ko bongisa mi bongisa mboka yo moko. Lelo muto azosala business na ye azokota ta $100, $200, $300 par jour azana posa musala na gouvernement te aotele mate po alobaka mboko ekobonga te aotele mate. Combien de personnes ba créer ba business na Congo lelo ba se retrouver car baka na Congo na tolo ba mboka ebonga te mais ana batu musu ba voyager aller retour. Car na Congo na tolo ba mboka ebonga te et ana batu musu ba osala ba business a bien ba vivre très bien. Peuple congolais tolongo la distraction fatia leki to pesa etan botika ko bebisa banzela botika ko bebisa babiloko batu babongisi ekendela kimbongo s'il vous plaît peuple congolais botika ko buka ba poto bozo kot boyebi combien de kuluna obo kotisa na mboka ba poto oye pelisa oye sa l'éclairage public bobuki yango lelo po ani po fatia le po baba président obino bolingia baleka balekite kasi ko mulili wana obo créer na commune wana boyebi combien de kuluna obo bobotisi wana po ezala ekutu molili te ba kuluna bazala kisiko na nde bobuki buki ba poto ekomiso molili makasi combien de kuluna obo créer kuna. Parfois, mamba politique to kota te toloba te. Mais bablo musu to tala esa pasi. Mboka ngo ya biso moko esa pasi. Mboka na biso moko sali Thomson ozui mayo ke bwaka na balabala. Après le bio bongisi mboka. Après le bi mboke bonga. Esa pasi. Eza pasi pona peuple congolais. Merci na bandeko bozalaka pona Rolanda Irsil Botela TV. Mingi ba obo pesa kangali toi pona koyokanga en tout cas. Merci na bino nzamba lola a pambola bino. Tozoya kaliboso na bino kara boso ki tomoni likamo ke sali biso pasi. Surtout oezo leka vraiment na mboka na biso e pesa biso pasi na mawa. Yongo bomoni toyaka mingi liboso na bino pona koyela bino ba information. Lelo batu ba pandi biloko gouvernement, lelo batu ba bebisi banzela. Pourquoi? Parce que Félix
Chilombo aleki. Alors esali vraiment kitoko mingi te to bebisi lisuka biloko o déjà babongisa ki po babandela lisuko bongisa eza vraiment pasi pe mawa. Ndeko nanga soko koti mbali boso na Irsil Botela TV ko bosana te o s'abonner o commenter o liker nzamba lola akopambola yo car na système moko ya bien. Abonnez-vous, bisous, bye.